Le 5 juin 2013, réponse à préoccupation à Bango. Conservateur a précisé que le pango oyo jusqu'à preuve du contraire. Il y a Madame Kindo Kizomba Chantal. Nakata banal na bango ya conservation. Procès wana ça fait combien de temps? Tobandaki na 2013. Tobandi procès, tosambaki de bazoba na premier jugement ba eki okata makambu. Basengaki Madame Atia ba annulé certificat na ye. Pe ba confirmer biso ngai de kolo lopango. Donc Madame Atia eza oyo asombi lopango na 2004. Wa asombi na 2004. Nde mwasi ya président Luamba. Président de la Cour constitutionnelle actuelle. Tosambaki, tant il y a Sengaki, réponse au PC n'est pas conservateur. Tant le PC réponse n'est pas conservateur, Sengaki a annulé Mukanda na ye. Dossier va classer sans suite. Dossier autorisé au Samba, le dossier est classé sans suite. Après, tellement que Tozaki na des certificats, Oyanga ina oyaye, nga na Sengaki tokende ba confirmer ngai puisque ezaki déjà sans suite ba kene ko confirmer ngai kolo etika ba annulé certificat ozaki ko tambola likolo ya certificat nanga tokende ki tozaki na komina matete kuna to sambi jugement eleki tolongi barke sengi ba annulé mukanda ya Madame Atia ba classer dossier et puis ba confirmer ngai. Et les qui nous sont passés un peu Madame Atia ba dommage à foutre à ce qu'il fallait payer pour na ba désordre sala ki biso awa ba menace wana nyonso tout. Bango ba sepela kité ba sengi sous to samba sous. Ba bengi na deuxième degré na mona ba papier ba komi kuna. To bandi na deuxième degré tozo samba siko eloko sali pas ces années. Tant to koti ko samba ya tango wana esali ke mobali na ye ba ye ko nomeye. Pendant que nous samba na ba pero nyoso to ekitaki ba économie mobali na ye. Diviva ya papa biso tozaki papa moko bundaki na 2013 ne bandeli. Madame Atia Akwei. Parce que Akwei était passé papa za comme parce que tozaki na mikanda. Parce que bozaki na raison. En règle. Mais na 2013 toujours et celle que na mois de juin papa oyanga akufi. Toujours na 2013. Le 16 juin papa akufi na juillet ba menace wana bandi lisusu. Na bandi komi tuna papa akufi na juin na juillet ba menace wana bandi. Est-ce que eza mystère te pour papa ça akufa ki abilité. Papa akufi na juin abilité pe akufi na juin abilité na juillet menace mapango e bandi. Nali ko pesa explication makasi te mais to comprendre que muto bozo wela ne lopango na juin akufi na juillet bino boye sous ko rebondir soit disant que lopango na bino. Mais toutefois na juillet on attend baki lokola président Lomba zaki nano na retraite procès wana na matete tolonga ki yango bango baboyi kolonga na biso babito samba kaka tango to koti ko samba ya mibale esali ke monsieur Luamba ba nommé président de la Cour constitutionnelle na ebité soki na koye suko samba na nani apparemment dossier les aki tozo samba na moi cité ozo samba na justice OK na justice eza na muto eza na problème ozo samba o eza na raison eza na tort soki na koye kozonga sima mukele tozo samba na matete na zalaka na séance na audience wana mukolo nanga moko nazola na nde ba avocat bazo samba biso to vandi après audience namoni penza avocat ya Madame Atia maître Mpoi mettre un peu. Et là, si on a posé une question sur le bébé qui a vendu, on a senti que nous avons pendant la carte à Makambouté. Mais na souka audience, nous avons vendu plus na zaki na carte anonymat. Madame Chantal Kindo qui yewana. Aibisi avocat nanga confrère Makambo yoyo tozuya kapoto sitolia ki honoraire. Pour ceux qui na yete yo ka mtoko sambi sanga molia ki honoraire okete ponani. Et wana lo bebo. Avocat ya Madame Atia, maître Mpoi. Abi a mettre à toyer karapo to sito liaki bon horaire ce pour yete sous makam yo karam to sambi sanga soki maître wana lo ba bon c'est comme on que non dossier za ki clarté et que ba memi aya osamba eloko baza na raison te et ça bon plus alors abi les vieux ne veut pas comprendre to za ko expliquer mais les vieux ne veut pas comprendre pourquoi na liaki bon horaire fait kana ya et tout quoi te avocat ya conservateur par lobby maître tu peux dire à Madame Kindo Kizomba qu'elle soit tranquille c'est sa parcelle.
nazaki wana ezate bayebisinga nazaka na kati audience nazoka neba bango na bango ba confort bazako pesa na ba maloba na bango esali ke tellement bango ba boyi bon biso toza na avantage je vois pas na landela rango ne avocat zo connaître la ngala ke sasa misala biso na ba Congo parce to kunda papa na sasa ba misala ba avocat bazo ke no ko samba tango madame ati aboyi makambo wana babani ko samba to ikake mobile na ye ba nomeye akomi élevé na roi na titre ya président cour constitutionnel moi ba préoccupation comme ko sala ngabité biso tozo samba toza na légalité toza na raison mikande zali ba nommé tezali comme na biso te ngala kacha musala na ba ko kuna osala papa sika to kundaki ko tongela ye mozole na ye meta bina ifona ya kisasa mais kisasa audience wana assista kango te na yoki ka commentaire que ministère public azaka favori pour la bisto ndenge makambo le kaka ministère public ndenge zaka soki basisiko samba ministère public azui maloba alobaka en faveur ya bisto kindo kizomba Chantal mais to kamwe tant jugement ebimi wana lombe samba taki ya tant to koma ko samba tour à suka ministère public a témoigné na faveur na bisto après audience mais tant ba kota na chambre na ba ko traiter ba dossier pour ba bimsa jugement subitement bo biso to koyi Madame Ati a gagné procès, bazo senga ngai na annulé certificat. Basi écoute annulation s'il vous plaît. Annulation certificat na ba senga entre la mikanda na bango zebele belao. Ba senga annulation certificat na ngate, mais ba senga ba confirmer certificat na bango ya 2004. Comme Madame Ati est responsable ya lopango oyo, ngai na bima, pe na futa ba dommage intérêt. Ngai karaté conservateur pe a futa ba dommage intérêt. Donc on la certificat en 1983 bazo ya 2004 batia likolo ngana kwei pe bakomenga mbala moko ena se préparer na déguerpissement na te soki déguerpissement ngo ezalaka na procédure te kaka ndenge tosambi tokwei bosengi déguerpissement ndenge bozosamba na justice évolution ya dossier ekomi ndenge nini parce que lobi papa akufi na mois de juin na mois de juillet makambo yango ebandi lisusu ba menor sezongi na justice to évoluer malam au début mais tant ba ko nommer mobala madame Atia monsieur Luamba président de la cour constitutionnelle dossier comme mobulu ba ko kata jugement na défaveur na ngai ya mutnaza na certificat en 1983 ba pesa avantage na madame Atia oyo azana certificat en 2004 ezali même pas na kata ba mikanda conservateur romona na lettre wana oyo ba pesa ki substitut ya nani ya procureur réponse que certificat d'enregistrement madame Atia ezali na banal ya conservation te azate aza enregistré kuna te mais to sambi na fait tribunal akati makambu biso to sambi apesi susu madame Atia cadeau ke ba ya déguerpir ngai ba ko esangai 1983 ba muta 2004 ba tike na lopango nanga pe ba déguerpir ngai eloko asengi te madame Atia asengi yango te na mikando nga na tangi ya bas oto sambeli na deuxième degré asengi déguerpissement na ngai te puisque la toleka na ba procédure to esengi ko sa pona ko déguerpissement mais tribunal akati na ye kaka bongo ngai fona déguerpir apesi cadeau otobenga o cadeau apesi madame Atia cadeau mwana mboka Chantal to sololi to moni ba preuve na ndenge ozokolela mutu oyo asombi lopango na 2004 donc bapesi mutu lopango wa 2004 yo mutu ya 83 bako ici alors na quartier au quartier za munene yo ozali koloba to moni est-ce que eza na batu o pe bazalaki na temps wana papa sombaki lopango o bamona ke no lopango e komi vraiment ya papa kindo ki po ba témoigner to so ba vie na bango peut-être ndenge madame wana sombaki lopango réellement pezaki nango polele aye aki asombi lopango azovanda yo lobeza yo est-ce que oza na ba témoin ba ko témoigner na faveur na yo biso to bimi esali mwa bambula ponga na songi akoza ba procès wana mais to ko tambola totuna ba quelques batu o baza na quartier o batu mi balongwa banso ba kufi banso ba changer ba commune bon to ko tuna et puis témoin ya kozala au début les baka ko menacer ba na quartier ba bundaka bitumbana na rolandela historique ya lopango oyo na kokola pe na kati ya eteni ya mabele oyo to bibiso to famille kindo kimbula na mbula tobike mapango limité kolandela ba belge ainsi de suite eza anto bazwa ki possession na mabele oyo na mabele o mbala ya mbokindo mtozwa ki mabele oyo
soki toyoki lelo boye tozoyeba ndenge nini procédure yango ezokende te mpona nini mpo baza na bokonzi yango oyo bazolinga kibokonzi na bango babotola bamosusu tozomituna nano soki tokanisi mpe bele tokolobaka ke il faut justice esala mosala nango mpo arataki deux fois esengeni apesa famille wana mbongo kolandela neti akuzaki bango ki accusation wana ezalaki valable te na likanisi wana eza pasi kolandela bakonzi toza bakonzi ya lolenge wana esala biso pasi makasi toriki ya lopango oyo nazolakisa oyo na karso na fandi mbula na mbula naolakisa eza kindokindoki eza tokobanda osite bafamille baza awa toyebani bien bambula na bambula justification déjà yango wana ke lopango wana eza toyebi yango déjà eza kutu eloko moko boye te mposo tokomolandela bakoto eza bakota babelge bango batika babiloko mais toyebiki possession moyindo moko boye azwaki wana moyindo wana nde kindokindoki ancien président kutu avec club bayebi na mboka oyo papa ne komone papa kindokindoki biso le tozaki bana mike biso nyonso bana kosala na wana bafete bana kosala mama na bango be papa na bango bana kobenga biso tozokende kofete place wana banda les pauvres papa na bango azalaki babana koya kaka bazosamba toujours papa na bango abanda koganye procès ke lopango wana eza ya ye mais sikoyo tokosutuka lokola bamoni papa aza lisusu te akufi bato yango bazongeli lisusu bakomi koya lisusu soit disant ke lopango wana eza ya bango biso ko tobunda na bango tobenga na bango me bayokaka te bayaka kaka donc eza ekiri ya bato moko basali ndenge wana bazosaka biloko ndenge wana basala kaka awa na limite so bayeki bike lopango wana papa na bango bakufa bien mama aza te bien il faut basaka bamanefre wana mpo bazwa lopango ya bato bateka ngo makambo wana nyonso tu oyo balobaki eza faux parce que lopango oyo na ye kokota na limite na 2002 na koti na limite na 2002 nakutaki na lopango oyo mama ya Koko c'était une française azalaki Koko ye moko abanda kovanda awa kaka na bato ya misala azalaki na basoso na ye abanda kobokola. Bon, voilà. Comme d'habitude, comme tout Congolais, quelqu'un qui se respecte, il faut y banani aza pembeni na yo. Na yaki ko visiter ye, na kuti azo sala bamaki na ye, na tali ye to sololi. Mais dans le quartier, na ndenge na yebelaki, lopango oyo ezalaki ya papa kindokindoki. Ndenge papa kindokindoki ayebana kinde na mwana ya mama wana azalaki locataire na ye. Mwana ya mama wana abanda ko kende ko buka ba grume na Équateur. Alors, moi na wana aye ko ça l'accident. C'était déjà un papa parce que la maman était vieille, vraiment plus de 100 ans. Abanda ko tambolate, abanda ko telemakaka avandi awa na se nzete na ekutu oyo eza wana menakata kataka ngopo ekoma etikala lango mukuse bongo. Abanda ko sala akovanda na se nzete wana. Soki nga na ye ko bongisa ndako na koyala ko pesa mama mbote ayebi na ye français to sololi muke omola bakotisi ye ka ndenge wana toye kokota na ndaku na 2003 tokoti awa totikali na mama azalaki mukolo penza mais jamais tomonaka mwana te toye kotuna bayebisi biso mwana na ye asalaka accident mwana kufa mwana akufi papa kindokindoki atali Koko oyo nakosala ndenge nini moye afuta ngai ezali susu te mwana oyo azalaki na ye kaka moko moye atikala akende kotelenga na lisusu place mususu ezate mama atikala na kati ya lupango papa kindokindoka bando futisa ili suite ti ya ye kozela mama akufi juste 2 ans après biso mama ye kokufa kaka na kati ya ndako oyo mama akati mutema ba consul ba ye awa bazwi ebembe mama ba memi yango lupango etikali kaka ndenge wana lopango eza ya papa kindokindoki ezali euti na kati ya mutema na ngai lopango oyo eza ya papa kindokindoki na bato nyonso baza na koto nyonso baza ya koyeba keza yango liloba na ya sokeza liloba yango eza suka kaka boye nazosenge pa ya président Luamba ye aza papa ponanga pona monaki ba photo aza penza na ba age pe pour papa abotinga donc papa Luamba oza penza papa na kosenge pai na yo so ozolanda biso na tango yo otika ngai tranquille na lopango nanga eza bien moko o papa nanga asomba po nanga moko ka yango na zanango na ndimite ke na ra oyo zanango ozana mapango to lingi kako ya ngai na sengi vraiment otikela nga lopango nanga na zala tranquille na barana yo na âge na yo na zala beaucoup de considération pe na beaucoup de respect
nazosenga epai na yo vraiment otika nasengi pardon mingi yo oza papa nakokozala na procès na yo te po d'abord eza impossible na pasi naza ngo ya mote tikanga tranquille na lopango na nga nazosenga epai ya mama Olive pa président Kabila soki olandi nga na ntango oyo papa otinda ata baservice spéciaux bakita na parke ya Matete bakomona badossier ya bamapango alimete ndenge bazobotela bato bamapango na baintervention ya bamikonzi mosusu oyo place eza réseau mobimba eza kaka koluka bo baza na badifficulté baza ba petit moyen bazoboto alors bazoboto mo kaka basi bakomi na bamire ya bato bakomi na bamire bato baza kobima na kolela bazangi intervention papa tinda baservice na yo balanda biso likambo oyo ngai mpo na likambo ya lopango oyo loko eza bien moko papa nanga apesaki malamu kutu nakufa ke natika motu moko abotonga lopango oyo wana mpenza nde na kosepela nango te mama Olive na bi yo mpenza oza Esther mpo na nga o plaider pour na cause na peme na mukonzi ya mboka yo zala Esther pour na Bible Esther alele pour ekolo na ye pe ekolo ne ezalaki sauvé lele langa peme na mukonzi ya mboka oyo azali papa mobali na yo aloba atala likambo na nga intervention na surtout na luki soki bayoka kombo ya moto toza na ye babi na comprendre naza esika biso akokimela te eza kaka bino bolobela ngai na batémoin baboyi kotémoigner batémoin bazame baboyi kotémoigner babi témoin mpo akotaka boloko Maman Olive yo ndoza Esther mpo na nga nazo compter plus d'intervention na yo na bandi bolandi commentaire ya makasi na kotia te amba te na kozela deuxième son de cloche po dossier ya boye omonaka mutu osali mwa commentaire ya azozela alingi koya na son de cloche na ye te oyiki citation directe citation directe wala olie nasala mosala nazosala nake kovandela kuna batunaka nga kombo na yo nani tata na yo nani mama na yo nani abotama wapi obala nde mosalaka yango wana biloko wana pardon est-ce que basi bakondana yo bamituna wana citation yango nalobi na kosala na commentaire ya makasi te mais nazorapele kake bautaki kosala réforme ya justice na mboka na biso ne faut pas que badepensaka mbongo ya kofuta ata bafonctionnaire pour des séminaires qui ne changent rien, pour des forums qui ne changent rien, pour des formations qui ne changent rien. Toyoka ki chef de l'État lobby, toyoki ba konzi nyonso oyo ba lobby makambo ya justice. Ya ke soki ozana mbongo te ko gagner te. Soki ozana mutu moko ta zo couvrir yo quelque part te ko gagner te. Alors que j'ai toujours été fier de la justice de mon pays. Pour même ces pays à reconnaître biso. Koze la deuxième son de cloche ya mama oyo batangi ndenge bozali koyoka ba makambu ndenge ezali koloba mawana ayebisa biso ye azwa lupangu ndenge nini nani atekela ye na mbongo combien wapi mais oyo certificat oyo ya 1983 et eliani na certificat oyo ya 2004 ndenge nini et puis tangu bazo condamner mutu balobi ba de guerre pirier sans que ba annuler ba détruire certificat na ye justice yango ezaka bien ezaka bien balobi ba de guerre pirier ba benga na ye na lupango matikali na certificat na ye ya kala ya 1983